Eko sabino te banganga bakosa te. Pour lisolo des bagues nan to betite. Lisolo bague neni. Oh, boyo ebite ke kitsa sola na batuna kana des bagues. A bague normale ya fier. Yemo wa yebi yemu ta koyeba ana bague. Na kobimina lwanda na kobimisa deuxième bague. De puissance so ki force to ebite. Mais des bagues en soki muta pesa ki yo soki za yo mo ya fier, oyebi résultat des bagues na yo. Ah, on a ça là par tous les moyens, on a dérangé Vincent. On a bien été 1% fanatique. On a fait le Kabula fanatique à maison mère. Héritier Batou Baluka au Kabula fanatique à maison mère. Bah succès si la bango. Oui bien. Yosa témoin vivant à Batou Baleka, Baluka guerre na wera. Sont autour de lui. Lelo na émission na yo. Na robimisa ba conversation. Batou. Biso peut robano bimisa makam o yo. Au Kalfiera wera au finga wera na pemeni au tonga raye na ba WhatsApp na ba massa bisika yo vandaka so vandi parce que yo na complexe ya supériorité na ba massa na yo mutakolo bono likambo ete poto binde o vivre na bat na yo continue ngo tonga wera e ba na eto ayo na nyonso na beta akara po alinga otro ba mampata ba yo ka nyonso mais ba beta akara po balinga yo mais na mutema et ça la rabiso passe yo te héritier yo te Congo France. Songa na zoko sana ebisio benga apôtre Malombe benga ataba sali na nzambe na yo ya solo benga kabundi olese o prier pour na genou na yo acha bible a sauté que ngana tonga wera te na finga wera pembente héritier parle mal de wera qui juste pour na répondre héritier par rapport à l'okuta nanga oya kalfinga pour bapimelinga droit de réponse antenne A abana obenga les magma on a zibé na wera les magma est-ce que le temps peut s'arrêter ye joka capture de cran mongo batinelenga yaka makamba Luanda ndenge ba lobi atindi bango base l'hôtel karabiska wera rolala polisolo des bagues nan to betite lisolo bague meneni oh boyo ebite ke kitsa sola na batuna kana des bagues. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo France, merci de votre fidélité qui vous accorde tous les jours sur www.congofrance.com et tous les ans bien sûr de Franck Stemay. Nous continuons bien sûr dont s'est lancé bien sûr de l'affaire Angola Luanda, question de mettre l'éclairage, beaucoup me taxent d'être songi comme on dit en lingala. Donc ce n'est pas ça. Moi je pense que nos amis artistes n'auront pas bien sûr l'opportunité de venir parler de porte à porte. Voilà, nous qui sommes le média, donc nous sommes là pour faire cette médiation entre vous et également les artistes. Question de mettre l'éclairage par rapport à leur travail, par rapport à ce qui se passe dans le monde culturel, surtout de la République démocratique du Congo. Comme je dis tantôt, la musique continue à évoluer. La musique, bien sûr, avance très bien dans notre pays, étant donné que le Congo, ou la musique congolaise, si vous voulez bien, est bien sûr la matrice de la musique africaine. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un qui parle très bien, très posé, qui ne polémique pas, mais au moins qui aime bien sûr mettre de l'éclairage quand il y a quelque chose à dire ou que le fan bien sûr ne comprenne pas. Lui, il est là justement pour éclaircir l'opinion. Aujourd'hui, on va recevoir l'administrateur directeur technique du groupe Wenge Musica Maison Mère, donc communément appelé ADT Yankim Pouyi. Il va bien sûr venir éclaircir par rapport à ce qui s'est passé à Luanda. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui essaient un peu de polémiquer là-dessus ou encore qui parlent vraiment dans des coins de rue. Et je crois que c'est pas ça. Il faut être là, branché pour avoir définitivement l'éclaircissement qu'il faut par rapport à cette affaire. Voilà, il est à mes côtés. Lui, bien sûr, mais c'est ADT Yankim Pouyi qui va bien sûr nous quitter Kinshasa déjà dans... soit demain déjà ou dans quelques jours. Il va venir rejoindre bien sûr les fanatiques de Wenge Musica Maison Mère à Paris. Question aussi de voir sa famille, sa petite famille. Voilà, donc il est avec nous, il va nous accorder bien sûr quelques temps de parler avec lui. Bonjour Adit. Bonjour Franck Stemay. Ça va déjà? Oui, ça va très bien.
Voilà, permettez-moi pour ça donc Bandeko Baota la biso à travers le monde. Déjà tu es santé na yo et puis il y a groupe Onge Musique à Maison mais ainsi qu'il y a Roi de la Forêt. D'abord bonjour Nabango, ba internaute, ba fanatique à Onge Musique à Maison mais on a bonne musique au ba estime rabiso ba linga rabiso, ba porta rabiso à cœur na ba émission au salaga. Je crois bah retirer attention à Rolanda Bisso peut-être mon amour t'as 8 ans a 1 heure du temps pour aller à Bisso. En tout cas franchement faut topper ça bah merci quoi. Santé n'engage bien, santé en mouvement très bien donc bat tout donc pépère calme à l'aise. Très bien, na préféré appeler Minko Banara na repé sa mbote na maman pasteur, ma Sylvie Mampata, ou pas Zorata, 1 heure de temps à consacrer yango pour la la biso. C'est pas de n'importe qui. Azana Maramou Belé à Rosala, maintenant on doit la biso, il passe repé sa biso Toli. D'abord étant que maman et puis étant que Moussa Nzambe ou azana expérience et belé à vie, azana cette expérience. Donc Franck Stema, ils allaient boyer, Kendra nango boyer, salara moi boyer. Il y a un moment que moi amélioration du jour au lendemain parce que comme on dit en français, l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Donc toujours bunda pour que tu me un peu comme sapé musala pour ne pas ça kabine bande ko bolinga rabiso. Allez tant pour déjà à Kinshasa depuis le jeudi de la semaine passée, bozona biso awa boyaki menento yebana d'abord kaka en grosso modo ndenge veneme les gars qui na Luanda. Sans pour tout on a badeta parce que des têtes au côté de notre émission. Bon, ndenge car ezalaki je crois peut-être on a émission na yo lelo au gros zone ça sous image. Pour battre la nene les cas je crois il a qui très bien tous les 2 jours il y a concert on a le 24 le 25 les gars qui très bien plein carton plein musique qui toque son lumière d'ailleurs il n'y a pas trop de commentaires à faire là-dessus parce que les gens moi qui déjà ils avaient déjà regardé les images que j'avais postées sur YouTube la chaîne officielle Nabiso et Ranson ils avaient vu donc pas trop de commentaires dans le bas trop les gars qui très bien parce que Ranson na lobango ana ilo soit pour prouver tester mai na ma musique à Congo donc voilà quoi il est très bien sans faute mais au chaka image aux ça t'a moi demi pour ba massa ba mona ke oui ndene les kai quoi bien sûr en complicité avec la réalisation qui est chapeautée par monsieur Tracy Melenga ou atala biso Tracy Pro mais peut balancer biso le 2 jours donc moi ba extrait kaka justement pour repasser biso idée et ndenge concert on les kaki ceux qui peut mpiaka ceux qui peut plein ceux qui peut conseiller là qui ambiance moi au salon biso mo total parce que ngana na lobi na lo batolote mais ba prévenir ko lo ba la place et ADT azana pour répondre bien ba question na bino au butuna biso pendant beaucoup de temps play Tracy Mbelenga Congo France on fait plaisir à tout le monde qui nous suit à travers le monde déjà parce que vous savez que le Oyo Moussa les a quand même félicité ou apprécié na bande belé tina ba Chine bana minkikutu bon obligé ba papa na maman na bango ba tira bango Congo France ba la France c'était na bango l'air tonton et ça va bien vraiment merci beaucoup et particulièrement surtout au bébé bien sûr bébé Betolito donc Akima voilà donc il y a en Chine c'est beaucoup de plaisir c'est un bébé vraiment mais qui aime ce que nous faisons c'est vraiment ça nous fait du bien et ça nous va vraiment droit au cœur le bébé de MK Kalufouti et de papa Francis Mayor donc voilà précisément à notre bébé et ça les biso vraiment bien adeta qui pour bande battre l'image nangi siko le loto ça un peu clair on ne va pas prendre beaucoup de temps il y a que gauche droite je vais aller droit au but directement adeta qui pour concert elle qui très bien est-ce que pour concert le caboy il faut que rabochi la bande comme sous ba coque en jambe il faut que rabo compliquer concert à baninga pour que y a bien ça la plan Bobanga Kinini au départ. Là, je parle directement de Héritier Gouchotanabe qui est aussi en Angola. Mais déjà, à partir de Kinshasa, Bobani Koutina Batu na l'ambassade d'Angola, va confisquer passeport. Na y a voisin Nzelamborona, le roi de la forêt, et ko déranger. Beaucoup min Angola kuna, ba fanatique ya Héritier Baye. Botindi Batu.
na ba journaliste na bino ba filmer bango te ba filmer plus ka bino. Il y a vraiment des choses où ndeko wana ameko dénoncer héritier azo se pendant pendant kazali mona o bino moko boboti bon gendre na ba propre entrailles na bino. Non, c'est plaindre. Héritier, hein, c'est plaindre trop. Surtout yo communauté na moi mingi côté wana quoi. Donc la question nga non répondre calmement. Pour que concerne bino esim, est-ce que vous allez qui obligé ya ko compliquer héritier à Betanangola ti? Franck na habité sur émission yo bengelinga tout ça lango na ya ko répondre héritier to na cadre ni parce que yo mto yoki. Effectivement penga na talaki dimanche. Il fallait me dire clairement la ADT héritier à lobby boy de là na roya répondre parce que je l'avais suivi sur antenne A dimanche Joka Wazali agent marketing ou soit je ne sais pas journaliste kaka t'es journaliste il y a antenne A et puis na staff na ya travailler non travaille pas héritier non to voilé fasté yo mon émission à Joka qui du début jusqu'à la fin yo tala émission à Joka no mona ba artiste belé ya ba groupe belé mso baleka aux journalistes au Anakin émission à Joka yo mona mansu par exemple BCBG to maison mère to quartier latin to boy peut taper sa information na bango car na sommaire comprendre to voilà facilité donc Joka il travaille avec héritier comme il avait travaillé avec Venabiso Jibem Piana avant tu vois c'est les amis m'embêtaient quand même m'embêtaient comprendre j'avais suivi cette émission dimanche ngamoko betelanga li solo te gauche droite et là na sengi kutu droit de réponse na direction nani ya émission ya programme ya antenne A oui ah bon et parce que so ba akizio na likambo parce que ba akizio na likambo fa ki boy osanini faut y a droit de réponse faut y a droit de réponse na prouver parce que j'ai suivi Neozolo Bawana donc on a répondre par rapport à mouvement et tout makamtu na répondre yo na menazonga par rapport ya likamna na loba bah accusation directe à ma personnalité. Na combo na yo d'ailleurs. Na combo, on a abanga kita sita combo. Je te dis j'avais suivi l'émission. So peut-être on devait qui question na sens moi j'étais remets na nzela. Ils appellent direct au monde qui bande. Ils directé sur ça la direct na ça en antenne A. Malheureusement bah quoi ba accorder ngote parce que na sala ngeza émission moko en différé parce que nous avons voyagé jusqu'à Paris Bruxelles après États-Unis na zone kin quoi. Parce que nous avons préparé marambo ya clip autour ça na Ibaka na par rapport à Nzembo basala kina Kerilson quoi. Donc j'allais dire ceci batanga ikombo accusation ya fraude trucage montage ba image malheureusement droit de réponse est accordé c'est qui est accordé peut-être batba rose à la confondre mais lelo le kolo yo bengisinga na osala en internet na voyager na ozonga ka na droit de réponse mon isa quand même ba manquement de respect na personne nanga voilà c'est un peu ça mais pour nazonga na question na yo obi que biso to be dit concerne Angola to lingi héritier betaté tout ça to na kin passeport na elimo ki bana poche mutu soki na kinkole tout ça beblo ndengo wana bon na émission mon précédente na otaki wana kutu avant ya leka na antenne A na meka ko expliquer pas collègue na yo ami na yo Gloria Olangi ya chaîne mususu il solo oya passeport peut-être balandi ya Congo France .com batalagité balandango bon biso compliqué mutu tout d'abord na rozala bref na zonga soutenir mamna lobaki Franck Stemay biso tozo contrat ya Angola avant héritier avant même l'isolé héritier ni baki azoki avant bino non Paolo agi pa na ye après aye pa na bino c'était Lukuta Paolo jamais tika contacter héritier comprendre contrat bato amemi héritier na Angola ezali Hervé Katalanga na Katangala na oya luwa ki boîte ya pa ya mama nani komboni kima Gilles Makaya mutu achembongo Hervé Katangala a utilisé relation à on a ba artiste parce qu'il y a commissionnaire il y a ba producteur il n'est pas producteur yé mutaya ki na kopwana licence o ememi bango eza ni ya Hervé ni à Gilles Makaya. Bon? Oui, je mettais. Na boina tanga komba bato en émission, je mettais. Donc voilà. Moutache licence wana mutu mususu. Eza mutu mususu ba foutier mbongo ache licence pour ba ça ba visa. Donc c'est une affaire il y a 3 personnes. Moutache licence
mutache mbongo na muta sali relation ya contact comprendre mutaka contacter souvent ba artiste bakenda Angola ki Hervé Katalanga wana mutasala ngo en fait bango bakatangala bayaka batindaka bango na dabanda bazwa weranson wana na Gilles Makaya akoti lisolote mbongo ya dabanda baya bapesi biso mbongo ya dabanda tokende kobeta na compte ya dabanda wana kutu avant batiduili avant makambo nyonso eleka avant tokende ba États-Unis tout mbongo ya wera exija 100% ya cachet tozwa ngo avant tokende Luanda mais arrivaki dabanda akomaki peka mbongo tokozwa reste so tokomi na Luanda ba maintenant c'est tout normal azwa mbongo ezongela pa ba Hervé bazongisa so bazongisa dabanda so bazongisa tenga na yo to éviter et par après tango Tudilo asali maison azardé na maison de production abanisko osala ba production ya ba artiste congolais na Luanda amemi Fabregas amemi Ferré amemi Zaiko bawaze quoi amemi batube ba fait Patrice et nge koma tour ya wenge musique à maison mère fuite bimi na maison parce que Hervé peut travailler na Tudilo ça je te l'ai dit à travailler na Tudilo pa moni kope ko tsambongo na ibite makamni ba bebanaki ba Hervé ba bendani Hervé c'est quoi ngoluka partenaire ou ya kochambongo na licence yé ba ça la paix production ba y retomber juste car pona maison mère comprendre mais on a déjà Tudilo asaye a négocier na biso to signer maramoto mais tant au moment bazu son que Tudilo ana Kinshasa je le répète Hervé Katalanga nazana ba note vocale na ye et allelo na ko exposer te na ko exposer ba conversation il y a bateau batie polémique ou peut-être ba induire Héritier Nerrer ah bon aya ko leka na TV atanga ba kombo nanga comprendre Héritier depuis à la maison mère il me respectait beaucoup je crois peut-être dimanche on est peut-être mbali bosso a manqué un respect na télévision kolobake mais naza fraudeur naza na triqué ba image na ko sakawe ranson na ozonga kuna Hervé a bengi na téléphone ne sachant pas que Tudilo azana Kinshasa. Au moment où il m'avait appelé, on était à 4. Ngai Bouli Poiti, ami Nangape, ami collaborateur à Tudilo, président Weranson, à la résidence. Et là, juste jour où Tudilo a reversé 50% de production. Hervé a bengi. Ote Yanki Nengezawana Bozoa Tudilo te, Tudilo a farceur, a une artiste, voilà la place à Mabé. On a vu nous vendre na résidence à faire. Nabi Zela Banela Nazana président ils la songi te ou le bateke nga interpréta qui bouffe na tchekiti me libre biswe kindarabo na maison mère na Tudilo ayoki na Bouli Poiti ayoki na le roi de la forêt bayoki azo la tsaba musicien place à Mabé ayaki na Fabregas ayaki na Ferré kutu betika ke mukeba simba na Ferré na nzoto bona boy alobi makampo akoloba j'ai ça na ulukaka ye Hervé Katangala aya sala contradiction na osambwisa ye na ba note vocale po eza communication ezaki enregistré zolanda Tudilo azana ngo Bouli Poiti anango to bomba ngo biso 3 to bikino mukurba ya ko sala démenti to tiango na ligne siko ezokine ba façon ebandi ya ba réaction ya ko manquer nga respect na télévision na bando sambwisa ba muke o iza kutu wenge bata maison mère bozwango te ke ezali maison mère etininga nga moko batangi komona nga na o démontrer bango que naza innocent na makambo mais naza na makambo na bango ebele o na ko exposer bango babima révéler bango pena ke ba mobi ba to mabe ya ebagité tozo ko la téléphone za na misute na enregistrer et tout Tudilo pa yoki tango esili na kati na bi Tudilo yo mo yoki abi Hervé mutazolo babongo wera Yanki, nous avons payé 50% bon, mais on a un problème, moi, préoccupation, on a posé bino, la campagne, on a la loi des après Anani, Hervé. Hervé, lobby qui est où est un bon, il y a Jomo Angolais, Dabanda, Azambongo, Azongi Sambongo, Fabeta concert. Il y a solo, Banana Zolo Bango Hervé. N'a juste sous téléphone, n'a rappelé Hervé. N'a Hervé. Si biso yozo sa la campagne na Luanda ke yozo na biso za na mbongo na yo, ceux qui to ena tudi du bokanga biso tout bona boy. Hervé a nié que non, ngana ebisi nan ke na mbongo ya we raza na mbongo na biso tout normal. On a weza raté. Bino kutu bozela ngande nazoela bino vrai cop. Tudi lo yoki biso to yoki. To sa ni poza bi botika obilo bana mike. To kati to continue travailler. Tudi la zimbongo na e apesi. Ayebisi biso boy. Abi président ne nazo kenne boy. Na na date ya le 24 et le 25. Mais nazo tala so pour souci après ces aki to beta événement 2015
ndenge ezalaki 3 jours. Ok. Ebetama na Luanda. Abi président zokende. So place monani na kozwa 3 jours. Azongi Luanda. Azui abenginga. Abiyanki en tout cas 3 jours aussi mbaté parce que le 23 et ça son amina ça l'événement ça la vendredi samedi dimanche mais Luanda vendredi et ça jour ouvrable batu pena bakenda ba coopérant partout les ala na monindu les causes à la boy na préféré bobeta le 23 et le 24 na le 25 na publié ki kutu frank na zana ngo wana no laksa batu gradi a ozango no sango ba insert na publié na contrat na biso Orozoa contrat date on a publié qui contrat na date oyo ba bango na réseaux sociaux na bango na page Facebook ya ba dadi mola ya bato ya héritier o ba publié qui date o bango ba Hervé ba Orozoa bango o mona pena ezane karamulai tout dit la zongi na to signer Hervé na kitetu na e Pékin azui Jules Makaya waki na mbongo innocent ya bato que je dis papa bato azana problème na we raté ana problème na we musique maison mère ye ba tie kaka ya na affaire kazo rezo maison mère ba komi Hervé benga ba komi to komi d'accord wana no kermesse à la Zambezali premier jour to na pesi bango font rendez-vous ba vanda zelisi bango ati ba lembi ba kinga bo ya lobby ba yo benga moni na docteur ba vanda la Zamba ngana na studio na ndiaye ba benga na yo kuta bango 3 Hervé Katangala, Monip, na docteur. Hervé a été bisoboé. En tout cas, Bobo ça tout délo. Bisotoé, on a cop, on a moto, on a là, on peut ça tout cacher au leka. Oh tout dit là. On a 50% tout délo. On a de stozo qui. Bozong ça mbongo ye ayi aza muta mouvement te boyebi ke ngana muta maison mère. Effectivement, Hervé a la fanatique qui na biso normal. Avant que tu vas que les bangola wana banini tout ça boy aza petit ya we rapper ça ba cop marambo bela ila biso pe ba cop bela na reconnaissance na lo bango clair ah bon Hervé mutango wana obetsa biso concert nani yango ote azali bifo boy ba non bon ndima biso kutu ene bolobaki na ye asala événement 3 jours le 23 le 24 le 25 ya ko kangote biso kutu bo pesa biso neto sala le 23 le 24 le 25 pendant protocole d'accord et c'est ça nani et c'est cinémaka tout à l'heure, bon, première été, trop pesayo avantage. Ça, je le dis, j'avoue. Ngam na zupa wana Hervé, yo vandi si ba administrateur mi sant to vandi boye. Oye kana li solo to longola mutu mo boye. Pour ayaki na astuce que tout dit laza mutu ya Kofi lo. Kofi. Obi kala amta Kofi lo mide. Amta bi te biso to yebera amta fali. Comprendre? Biso to pona yoka kombo ya tout dit le sénateur Paolo tout dit na yoka ngwe pa ya fali ipopa. OK. Bon, biso fali ou nani do biso na fali za na bien tout normal fali za pire petit awera na ndenge mombo. Na ok kunate yo vandi ba administrateur ba ya rapene ti mobala eti. To vandi boye bon administrateur bozo yango boye bino paquet caché yango malamo ban ya bino pourcentage yango yo. Malamo to robenga to dilu, to biso to dilu blaga pa to zupi zani ti marché ti bote ka voiture. Comprendre? Yo na date to pesa biso to zuba to mobile na ba date mombo plus normal. Oh, bon, Hervé, banan groupé ça n'a bon protocole d'accord. Pour biso de kangadat, wenge soyo kangadat, il faut foutre caution na yo. Caution on est irremboursable donc de roba to rozong sangote. Et à la date conseil beta mais aneti ata franc stema ya zo la biso pour na date wana to pesa sumuto wana. Hervé, je jure devant Dieu, abim ça $200. Après si biso abi vie bochana carte na kena so la normal. Muta kabele biso $200 to boyata. To zuna biso. Mais avant que Nabi Hervé, soki mutu no ya sala ba manianga eka na ndenge masolo to dilo. To tindio boluka date mususu après le 25. To beta no concert mais avant le 24 to beta concerté. Donc déjà le 23 ba ero proposer beta le 23 wana o ya zo le 24 le 25 donc moni comme ba aventure. Donc laisse tomber. Ma moto bengi to dilo malgré 50% na yo faut signer protocole d'accord ya garantie pour yo pe mamsoko za na pression yo obité na désister concert tout ça li na collaborateur na ebuli atindeli Hervé a eli susu joue à concert à Fabrice ya Fabrigas abetaki na la Zamba héritier zo beta na baoba aye Rolanda tala aye avant zo date au Fabrigas abetaki abetaki clôture à Kermesse de la Paix. Clôture à Kermesse de la Paix. Namoni azomata podium na bengi na sima podium mais Hervé na si namoni simbita bozonga ka boya luka date mususu. D'accord.
balongwe wana de là lokola esimbite bango bake koluka héritier. OK. Voilà mon ezalaki ezalaki contrat ba koluka na maison mère. Bon, héritier andima événement on peut se le kaki. Peut-être héritier pa ebagite ke ba ko négocier nanu les rois de la forêt. Ba kenda écoute koluka na JDT. Ça je t'informe so mona oduka Jacques Molopwe otunae a expliquer yonde ezalaki. Donc voilà, par rapport au nanu ya producteur biso tukoboto la producteur. Par rapport à date biso na ba date na biso le 24 na le 25. Mais salle et puis ça biso vendredi pour tout installer le 23. Tout coûte ça bon matériel, tout ça la balance et pourtant aussi côté aux calme samedi de petit concert. Arrêtez pardon, ça gana kato maloba côté wana photo mais pour réfléchir le 23 salle oyo bandeko Hervé Katangala basi ba futa kimbongo pour hériter le 23. Alors ça lango wana kaka po bino beta le 24 na le 25 ba pesa bino yonga po ko matériel pas pendant que bazu mbongo kutu pour la production ba négliger mbongo la production ka ba pesa bino ngo fele bo la balance. Je t'informe lelo kanga yango kende oluka parce que héritier qui avait dit à la télévision, il avait cité mon nom comme quoi ma producteur, le producteur de maison mère machin et tout kende go tuna ina ba jokana ekiri na bango na ba Hervé Katangala. Babi Michela yo papier mota ya avance bakanga ki salle Atlantico parce que yo pesa yo zo salle le 23 ba pesa yo quand même to louer salle ba pesa quand même atar bref de paiement et bon bango batikala jamais ko kende na Atlantico ko négocier le 23. Ah bon? Ça je te dis et je le répète bakenda jamais ko négocier bakei ba ebisi dabanda tango bazongi Luanda ba négocier héritier bake ba ebisi dabanda kolo production oya liboso parce que dabanda komona ke wera zo ya Angola ndenge nini wera oyo azo ya Angola na contre ya Tudilo ba devancer ba ebisi dabanda bi dabanda wera aza disponible te aboyi na ye alobi mbongo na ye feza boye kasi kuto emati na minute oyo to proposer yo héritier et dabanda ba mato sur aux bonne mémoire tala na ba nani na bango ba publier contrat il y a kokende Luanda le 23 wana après biso on a publié après une semaine 2 semaines je crois une semaine 10 jours juste après concert Fabrice ba lundi mardi ba publier ba photo na moni na photo na page héritier na moni ba page ba mususu ba vendre pas héritier ba signer contrat ba tiango. Ah d'accord, nous devons informer que ba okena héritier. Mais kuna ba lobi ke wera boy, ba zo héritier ba proposer ah d'accord, ba sali affiche, ba mati affiche héritier na Atlantico le 23 octobre. Wana ba kangi salté. Wana no ba sali elo côté na salle ba ju même contacter. Tout ça na stratégie na bango pour ba sala nini? Ba sala polémique que wera zo beta le 24 le 25 na même salle héritier ko beta avant wera na salle ngo. Tu vois, intention ni ba repesa na public à maison mère et silika tu es à la guerre tonné ni tout normal donc tala sikoyo banani ba bandaki tant biso to publier contrat ba on ba publier quitté to négocier na bateau yo ba ke esimbité parce qu'il y avait des bonnes raisons il y a robot ya contrat wana ba ke ko mon héritier peut-être ay ba quitté biso to négocier mais je suis sûr que Azaki sûr Azaki informé que maison mère est contrat le 24 le 25 parce que n'a publié en na page Facebook nanga. Ata la raté, nous sommes des amis sur Facebook, mes amis et ses amis et leurs amis et nos amis. Je crois que mon qui va payer ça qui ta information. Pour na Facebook les bon, si on a publié mes amis, les amis de mes amis et leurs amis, bah on a information na télé na TV. On a ce qu'on a Facebook. Bah mon a je crois peut-être pour na epeza qui bien mais nalandi propos na ya lobby que faki wera boya fallait via taboya parce que mbongo oui a bien que via na mbongo ebele ozo bunda nanu wera za millionnaire na si soki okomi millionnaire osa soute okweya même Bill Gates basalaka ba continuer kosala ba projet Microsoft lelo bakenda nango et ça là ba innovaka bato basala ba Mac ba monsieur Macintosh ti lelo ba olongo pourquoi ba okomona ba iPhone 6 plus bazoke nango atika fala tika na iPhone ya kala wana to avaina kang maboko je crois lelo tongolo ba akomosenga mbongo na nzela donc réflexion o wana ya oloba ya ke via za millionnaire fala tika la cadre ko aider petit na ye quoi millionnaire non bongo biso na kimilolaire na mbongo wana to rebeta conseil caché à wenge depuis za na wenge
caché Zara Wera ta. Wera qui millionnaire na eza ba bralima. Ya monique Wera qui na sa publicité ya prémisse to ya RTL na Luanda jour le 24 le 25. Et qui n'a que ça la monte. Si c'était Wera yé mon qui au sané de playback. Là tu go bano via tika na mo parce que bon normal. Mais pourquoi Wera pas robo parce que Wera mtasina qui avant. Mutasina qui avant. Yé kutunde mutu fala boya na respect. Parce que Jackie Moulopa boyaki fala lo bageno vient nga ko le 24 le 25 bolu que la date mususu. Mais Héritier zo croire qu'il y a na batu na bonne personne autour de lui. Lelo na émission na yo. Na robimisa ba conversation. Nentoke na tutu mbala moko soki moyeza na robimisa la biso muke. Na robimisa lango mais ce ko ya ko tang na robimisa on en pleine émission. Mais ya ko film aux atango ya ko capturer ngo pona zonga l'image zo ba ve falatika nini production wana wana na banda liboso na masa na moko amona kitambo avi na je crois a organiser ki ba mamnae comme on a Dr Kinkani na otanga ba komba batwa Dr Kinkani otala Dr Kinkani ye mutali liboso na cliquer na Facebook je crois okopusana po après ba roloba ba cliquer et puis soki moyen ezali na ko fond la page sur téléphone nous en a capture de cran pour yanga ezo sala ngote na ko zwango na bimiseli yo après ça capture de cran opposant na ke na ba conversation yanga na Dr Kinkani mbali boso na vinanga na yo ka gaid e kichabo ga gaid mais mbali boso na sona na Facebook Dr Kinkani ozomona conversation na biso excusez-moi la manette le 9 novembre 2011. Bonjour Yankindeng Nini Masolo ya Luanda. Vous comprenez? Bonjour on attend. Le 14 septembre. Le 14 septembre Oyo ka 2000. Bon à 16h31 minutes. Bonjour papa. Bosola biena producteur Oyo azobeng saoura na Luanda. Dr Kinkani. Pour Isa bienté les 23 mois na les 24 papa pour et puis place moko tobo ite kaka batuwana bakoya ndule ya wata kaka bango bakoya ndule ya wera bakoya ndule ya wata na ebi makambo oyo bien mais solo na ntsone do abenga ntsone wera papa na mwana na e wape aza na mupepe fa koma wata pe aza na mupepe asika na Luanda et ça t'a posé une question ngabi oui voilà je crois autant il y a dit aux Labisango bonjour docteur je crois nga ce qu'on a répondu à 17h05 au sali bien nenge au komelinga bino bozala kana wata pe biso bosololana bozarana wata pe biso bosololana est bien batu batie na erreur eza Hervé Katangala baye awa pona ba détourner Paolo et pas na biso or Paolo na biso bomona ki na publiaki déjà avant que aya pona abetisa biso alors ba Hervé ba eli susuko luka we ranson kaka pona date wana ya le 23 biso toyebisi bango ba luka date mususu bandimi ou ba la biso ba preuve ya sale ke ba futaki comme ça to longola tudilu mbala moko to moni bango ba kei kozwa wata pona le 23 déjà vie asinaki na tudilu pour le 24 et le 25 alors nani il faut asala attention tudilu ou Hervé peut-être héritier ayebi na ye réalité te tant que expliquer mokili bokomona neti héritier azo signé vie na ye voilà pesanga numéro na yo na benga yo voilà yum to sengi numéro afi ngam na sengi numéro ya Dr Kinkani siko héritier o ya lobike biso to saki détournement ya contrat le 14 septembre biso yo robeta le 24 et le 25 et le 23 octobre 10 jours avant événement. Na Komélié, Dr Kinkani. Il était parmi les gens qui ont organisé l'arrivée Héritier et tout normal bah nous que nous lions dans restaurant. Héritier, au lobby na TV, makamboyo. Peut-être na ça qui a on le bagi pegeno peut-être yo yebi na yote. Mais tala Dr Kinkani ba ocha capture de cran na télévision. Poto mentir te to le batege no po lobby na au qualifier de lukuta na kosa awera. Bon toya na kota lukuta na kosa awera mais déjà awa na kosa batute. Aye na tindelinga numéro numéro ya Dr Kinkani 00244 93 71 14 303 le 14 septembre na 17h42 donc juste après 38 minutes on a tenu la moto liboso yeyo oyo nani Dr Kinkani parce que on a mois de septembre en septembre on sait en octobre voilà c'est là ce qu'on a la deuxième personne number 10
bato ba entouré staff na ye ya Luanda bato ba entouré oyo ba ye ba pesi oyo lo bana TV makambo ba Miss Margot na oya nango en tout cas franchement boka te lote non to tchenyo so on a des droits de réponse on a raté l'antenne ah bato mami bela on mena uluka par tous les moyens na oya l'antenne ah Namberten oyo komona ye ya Facebook mais komona ye oyo je crois Xavier Lopez oui Xavier Lopez namona Xavier Lopez mbala moko na tant to kena concert ya Kabushko aya mona vie de la forêt a solo na nenge za kaka je crois na album pe o ba boka Xavier Lopez yeyo deuxième personne mais nazo kende na yo o tanga makambo akomaka pour comprendre que Héritier était coaché par Bango voilà nazo kende awa je crois nazo kende le kamara soit fali a publiaki et puis nazo à côté na biso yena joka moni yena photo na joka na oyaka côté a chaki na ibite soki balongoli yango bezala je crois ekozala o izana na page ya Xavier Lopez voilà azui émission na biso ya Zamba Zamba o to lekaki après Luanda to komi Kinshasa ngana Sankara na plateau moi j'ai dû parler aux gens que voilà to kinaki to beti mais toujours s'excuser auprès à public ya famille à Miss Margot to kinaki parce que mutu a organisé ki makamfa to kende na tom na et c'est so bazwa autorisation un mois avant parce que Weranson azali star monene et puis Héritier alobi na façon licholi na sibolanda yango asa ntiko chola bi misawera mutu mabe ke wera kendaki na tombo ya Miss Margot et dape bino Miss Margot asala trop na oya ozonga na sujet wana opposé na Miss Margot mais na ozonga ka awa et muta publié nous la famille et les amis de défunte Miss Margot ça n'avons pas besoin de ces mensonges donc qualifier sous de lokuta ah bon de lukuta donc tolo ba mam tolo ba keza lukuta biso za bangolé te to za la raté ba bosani no ba mingi mutaza licencié ça docteur mais abosani titre académique nae a commis zoba abosani même na Kinshasa atana cimetière ki tambo izana balabala o ba vanda na tombe même mukolo kunda okunda ki papa na bino même mukolo ngo ko sala ta tombe ngo kene manso sakola ngolo la matiti bosenga ka permission basenga autorisation administration à cimetière ezala voilà na moni Héritier lobi na ebité soki basenga autorisation que notia na flair na zongisi bango batu balobaki biso to balukuta bozape batamaele basenga autorisation je crois tana ba nécropole ba accéder ndenge nini peut-être na magini na ebité peut-être ba profita ki pe ba ekokunda mutu ba côté na délégation na ebité o bango basaki na ko akise bango te mais tout monaki bagecha flair mais ne sachant pas que le kola Weranson azwa ki tenté yako kene ko tika flair parce que il fallait demander une autorisation. Weranson avait invité dans son hôtel maman Nabiso o bakenda o bukanda kunae Monique azaki témoin vina biso confrère na o Willy Ndeke azaki témoin ba Willy e banani ba Willy o ya TVS1 Prince Charlie Prince ba ebis lisolo Weranson a senga ki ba na mona Miss Margot sa fille unique comprendre ba yakine na hôtel ba vandi ba lié ba sololi pesi moral normal na ya ozonga le dossier Miss Margot kanyango nazonga passe na makat bato yo batuna e hein soit dit que Xavier Lopez a commis que bino boza lokuta to kosi mais on comprendre atiango na retour na biso mais nazongi na ba conversation ya ngai na Xavier Lopez po ya zolo ba kaza na bato je dis non tu n'as pas de fans ezaki batuka ya wenge mais ba lingi ba soutenir yo bango basala club ya bato bakoya bato bazaka suna mbongo te po bakoya ah bon bakoya makasi bakoya bana mbongo te bazo ba crédit bakoya tala Namberten oyo habite à Malange sur Luanda Angola le 19 octobre jour le roi de la forêt à Komina Luanda na 23h42 na 23h42 je crois c'était le même jour où bango ba cause de la Héritier na manipulation makambo basalaki. Bienvenue à Luanda. Yem takomi. Ba confirmé de la part de Xavier Lopez. Nazong Selier Lopez Kitoko. Peselanga Losakona Nankumu. Donc cela veut dire Namokonzi. Le roi de la forêt. Ça c'est lui. Et pourquoi il a envoyé ce message? Atini un message donc conversation Moïse a raté. Atini message na 23h. Tant après avoir comme on a événement est arrivé le roi de la forêt, atali pe que non et l'isolé bête m'a pas le roi de la forêt Xavier Lopez Petit Nae a payé salam. N'a qu'une troisième personne. Alex Mundai. Yepeka na Luanda. Yepeka na Luanda. C'est un frère. Lui c'est un frère parce que je connais toute sa famille. Naebi famille Nae. Pour qu'il y ait une conversation na biso na Alex Mundai.
banda to biso dondo so na biso na banda kala. Voilà. Bonjour Yankee. Est-ce que c'est vrai héritier à Longwe le 9 avril 2015 na répondre été. Oh là. Abinga électé. Rappelez. Après ba photo le 28 octobre. Ba photo ba monter concert ya héritier à Luanda. Et à Luanda. Ndenge sale arrive na ndenge héritier na podium. Muto a monter ngo filizok @sorini donc kolo ba image wa signé ngo. Donc cela veut dire en authenticité ya ba photo oyo ba tindelinga. Na zong sele yango pe otala. Pona oyo eza lokuta. Ngam na tindeli. Pona ebi ba no za héritier. Osko yebise ke neza lokuta. Ye muta lobi na nga papa oyo eza lokuta ba image eza. Et ko contredit yo ozomona te ke eko sopa yo avant il fallait que osala sûr. Alex bosala montage na bino. Na ebisi bien. Bosala oui héritier koleka dimanche pas ya Joka. Na c'est bosala montage na bino bien. Tozo zela bo bimisa vidéo monter. Ndé place boko sambwa bien. Parce que les fanatiques, bah image tous en haut, c'est pas nous. Donc on a concert, et l'on a un côté concert héritier. Na côté, et l'on a 5 côté concert. De la tour paix. Na kada tout jamais zala. Et aux alatés. Batou hier à comprendre que ah vient ngai. Bon bateau batou nae. Ba mon andene. Pour nous sur banga vient ngai côté mouvement. Na robeta to ya okoma na ba solo. Na zobeta. Moi j'étais présent, nazana fanatisme aveugle était, oyonde bino bozo balancer eza du pire mensonge. Mais inbox ça, alors ça l'assemblée n'est que eza fanatique. Mais tango tozonga na ba publication nae, ba fingi ranson roi Koufi na Luanda, comme tour après. Vive les princes. Vive les princes. Le roi est mort, vive les princes. Vive les princes. Je crois au courant. Mais on a battu nae. Si vous hier Richard ko répondre à attaquer nanu ngai mutu ya wera nazoko sa wera na publier nae. Bongo battu nae. Il y a eu une seule déclaration que Batouné, aussi quand on a cette déclaration que Batouné, bah ça publication m'a bé contre Ranson. Non, na autant quand on va publier parce que tout le monde qui est administrateur. Là je réponds, je parle la peau. Aujourd'hui la peau est administrateur à Wenge Musique Maison, mais je parle en tant que Yankee et fanatique de Wera. Je réponds en tant que fanatique. Pourquoi il y a un Wenge fanatique avant hier? Parce que tout ya suna magamona ibake ngana ya Wenge o ya Ranson que nazoko sa Wera na ya avant hier. Hier aya koti Wenge abandi na la kelele. Mais na ba intervention rapide na ba concert ya ba cheval, na ba concert ya ba vis-à-vis ba mire bukana, ba sortir ba intervention rapide biso na ba pota ba azalati. Na oyo zonga na lisolo wana na nduke nango. Sikoyo oyo Alex Mundai. C'est Alex Mundai mutu azo solo na ngai inbox. Na bisi ebosa la montage na bino bien mais tango ba image robima pour me dire il y a lobinini. Mais tout oyo eza ni JB abani suko boutique ngana lokola bozo koloba vérité te total essentiel mokile moni avec preuve tembe bochaki na makambo bo koselaki we ranson pona bozo impact tribunal boembaki et sali confusion bokwei na se alors anapipo mon frère na pesie bay Zomona. Le makambo ya bampia kabani to zaida na ba débat inbox banda déjà na Luanda le 28. Zomona. Mais tout yoka isuko répondre ngabi tout oyo eza ni ya jibe ni soki ya nani eza tan ya wata. Ata yo moko mokili et confirmer botika et papa pardon. Oh, ça c'est manquer de respect na jibe mpiana na we ranson. Non bien combien de temps ya wata? Afie baleki. Donc on lexa we na ba wata. Mais en vivant d'abord l'événement a 2 jours na Luanda que beaucoup quitté après boyo lo ba makamba ngana kenabi Alex na yokeli yote mais wata mata parce que na moni bozo memaye na libulu wera na une na ici Alex na yokeli yote donc na yoki mambolo bate mais wata akomata parce que na moni bozo memaye na libulu lokola yepe ayoka te je crois akumbeli bino nyonso ki bonzambe bozo lo ba ya solo eza na bino soki te bokolela. OK. On a ce qu'on peut faire quoi conseil. On a payé conseil. Bozo mi mawata na libulu. Mais wata ayebite ke ngana expliquer que bateau bazo kosae o ba vandisier ba PC stratégie ba tali zamba ba bibo biso peut profiter parce que et wata ketika fleur wana après soyo. OK, donc on dit soyo azongi Luanda. Regarde elamba lati. Eza même elamba matela gango avio, c'était je crois c'était le même jour. Oyo vite fait ba créer yango. Ba maison mère ba raté yango tokende salango. Tu vois? Bango ba kumbele lere. Mais ba yebite ke wera ya mutuya o ya bengaki mwana ya Miss Margot avant d'y ba lié ba sololi. Akola ki epe. Donc wana yebite wana makamtoko yo lo ba na télévision te.
et puis alobi façon moko mo na zolo ba ya kochola que bato ba pesa biso ba mongo ba contribuer ba genre ba Miss Margot soki bazate photos za rata reconnaissant pour la reconnaissance héritier yo reconnaissance yo monu sali Miss Margot ya notiele Flair job de Flair na tombe na lita na après ozu maloba belé lobby de son vivant yo sali Lénine yo pour le bagage no photo sala rapé pour la interview na yo je te réponds toi faine zung sa on antenne a yo kama mnanga loba na yo et joka ngaza confondi nana makamna bango wa héritier ko kama na osenga na yo bato bo ta l'émission bisa ta l'émission na répondre en tant que Yankee fanatique ya wera pas administrateur wa ibaki o na ki venae parce que héritier était mon petit vraiment na porta qui à cœur a ebi mais tant on manquer un respect la émission na répondre aibake ngana contribuer kutu na ba conseil na ba Alex Mundai na ba Xavier Lopez na ba Dr Kinkani na expliquer bango vérité est-ce que ba ibsa qui est vérité ba ibsa qui est vérité ba juillet a qui charge Flair à lobby trop mais de son vivant Miss Margot je dirais maïba solution à témoin aibi vie grevy foutila vient sur le banquier le plus suspect ya Luanda asaka na BPC aye batu baleli ah maison mère photos en ba homme fort ba femme forte na Luanda oyo ceux qui mouvement zali il faut ba tchaka ba contribution tout normal tala de la forêt na boye na dossier mo na banque ya crédit tout bo na boye mutu bozana ya grand prêtre a kosala ka linzaka po nga Miss Margot mtaosenga na ndako Miss Margot ngai témoin pauvre qui tambala témoin vie grevi vie chic bazola et puis masa na biso azape na nzembo maïba solution masolo na obeta yo bato Luanda tout ba bien tout le monde a bien le droit de la forabi na kombo nga grevi futila en tout cas ça la faveur na maison mère bato tout ba ebi ke Miss Margot avant kufa azora crédit moya munene na kotanga montante mais ce crédit wana efonga maginzela eza grâce à le roi de la forêt bon wana reconnaissance te peut-être mbongo oyo azwaki na crédit na mbongo oyo mamsusu héritier azoloba et a konotia prix ya gerbe de Flair na ya zoloba ki ya kabela mama kabela ki oyo azongisiera wana na o le roi de la forêt salaki par relation il est kebele boya koloba mamna TVT pour ba mona que au sali geste mon boye oza mwana malamu obimisi wera mutu mabe moni wera Miss Margot ku faire ça elote mais yo yebite ke wera solaki na mona Miss Margot na hôtel zomona mais façon ko solango na joka bavandi ba osala neti bazo chola wera donc mutu mabe babimisa wera na bato batikali vivant au bas a reconnaître mukolo musupe ya kokufa wera royate biso kata voyage na Nigeria et bien Nigeria to kata manzela toye pour pauvre Alice Baba kufa je crois lisolo boye bien mais to ya kokuta dia bakundi pauvre Alice Baba et que geste au na cimetière et le roté ils le roté tala siko oyo bato batiki na sima geste wera salaki donc batu oyo bazo yazo kanisa keza batu nae ngai Yankee na solaki na bango de na magam oyo normal je crois mon message oui donc boso na bino déjà inbox solara bien tout normal inbox na opesa bango de ba conseil artiste a ebité siko tango tozo na dossier salle tango ba kei na salle bango batu ba Dr Kinkani batu tout ba Hervé basi ba matisi affiche OK ba komi na salle sala ipsi bango bolingo pisa la production nini ote concert bino c'est pas possible na des événements na signé à la même catégorie na bino ko sala maté so eza théâtre d'accord mais so eza mususu ko ya kana même catégorie instrument matériel bo installer après bolongo li ko simbate ba pimeli bango nazolo bango makamuna lo bango na yokiango na Luanda et puis ebimi na wapi na batu na ye ba vandaki na batu héritier wa batu mususu zo na bango ebiki azaki muta maison mais ozo solo na yokaka mais tango obendana aolobati ba bengi héritier héritier en tout cas franchement biso to moni otika wera beta le 24 le 25 oya calmement to le date parce que date ezate en Atlantique pour sali ya malonga oya ba bazo beta eza ba Atlantique tala ko to fabrica za beta ki mutu tala beta ki yo so beti place mususu et ça la bien te faut beta ka na Atlantique héritier azong seli bango na otanga comme so dans siliki na otanga comme na mutu alobaki mutu a beti bino lisolo mutu a beti lisolo place bata maison mère bazalaki alobi kutu bo lokola de affiche mataki batu musuba ko betsa te lokola jo wana dabanda parce que dabanda wana o ataki bataki affiche ayako sola na tudilu en tant que bangolais alongoli na yabi longa na ina besoin wera lokola ba wela ngai ya tsantu kana longoli licence na ngai OK ayako zwa Gilles Makaya atimbo na mutu wana mususu akocha na bomi komo na e ocha abi bino kutu basal mususu za la raté
lokola Atlantique on a été beau le quoi date de sortir qui affiche au bêta les 23 il faut qu'à les 23 il faut qu'à les 23 on a bêta boluka salmsus ne bakendaki na Afrique batu nyonso ba simana ye on atangi ba komba Xavier Lopez ba Alex Mundai ba nani tout ba Gilles Makaya na ba y compris ba Hervé wana bien que Hervé na ba guerre na ye na tout dilu majorité ya organisation na ye ya Luanda ba yibsaki que non héritier en tout cas franchement ya robeta après au sale impact à danger bagé pour le cola héritier à vivre parce que héritier to bien ngana bien même bato ba vivre na ba petit na ba massa na ba na ba ebike à vivre na ba on esprit mo ya supériorité hein complexe mo ya supériorité so ya lobili kamuna faut bango ba exécuter bon ba to na le cola ba pe na mpiaka ba na ba mbonga foot ma banga te na ba orchestre mususu pour ba bima pour ba comment na bango bima kala na ba album vous comprenez à part Gilles Makaya na okoke na ingeta et pas ya nani ya Bercy. Par mon non et tiens mon bazo soutenir yeko un album ba kozwa libanga ofele parce que tout début za na ngobongo ba banga ba bundela ye ba yoki ba kei tala esprit ya message ya Dr Kinkani ya liboso ezaki nde nini deti wera yokela héritier mawa mais alinga bang sanga na message comme quoi que héritier za mon pepe asika au monité neti ba sûr que héritier ko tia wera kao na Luanda au mon esprit bazaki nango d'accord ba bengi abi ba keko zo Ciné Africa ba changer affiche deuxième affiche comme Ciné Africa 3000 a bonzambe basali ke ba corrompre sale ba propos wana na ye moko azolo ba réseaux sociaux to yebi asolara batna ba WhatsApp banini ba capture d'écran eza ba note vocale lelo na koyoki sa ope sur note vocale moko ya mutu héritier na Paris tango héritier zulungu Kinshasa a joué avion azoti ka lettre d'émission koyoka suite nini makambo salaki na réunion na bango o ba lobaki oyo we ranson patron nga bakinga na kosaka ayoka ngote batutu ya monde boyoka ngolelo awa na émission na yo na kochelo ngo oyoka ba kosi nengo wana ti ye pandemi bango ba bangi nenge ya gangi soki te na oya na ngate na oya na ngaba Luanda na bino wana te au contraire soki bo na date musuku tu peut ba le 24 le 25 wana bo tchante ko beta eza na fara musique pose hier comme ça bango ba comme ça on esprit wana parce que je t'informe est-ce que au ebité ba beta ki le 25 ah bon deuxième concert mais on est na soyo te na ciné na piscine à Valade mais oui dimanche le 25 ba image ezali ba image on a kutu muta filmaki ndenge ezaki su mpiaka lisusu ya dimanche wana po na laki dadi mo lobi biso saki mpiaka na aéroport to sali mpiaka ba ya na ba biso yo kenenze la makolo motindele bato ba image ke on a délégation mona wera biso okende nzela makolo c'est-à-dire par bis bon orchestre na bango kende nzela nini orchestre tout kende Luanda ba zaiko batu eza injure soboke nzela eza insulte soboke na biso ba kamwe keno comment était dans la vitesse et information pendant qu'azaki même nzela mona wera te tout tobeti concert samedi ti totaneli tongo ba 4h tozomela tout normal eleki na karibu varete concert eleki na karibu yo takite que dimanche on a le 25 imagine biso concert on elegaki na vitesse na bango na vitesse mote na bango et comme baza on a bazo imiter onga na salaka na tie photo wera babandi parce que tout le ba vérité makambo ba réseaux sociaux ba Facebook oyo biso banango na bandomboli non ya la promotion orchestre je suis le premier fanatique na zu page nanga ya Facebook na sacrifier ngo na tsaka information ya leader nanga na lingaka trop wera son et puis ba tout balandango lelo eza ko constater parce que nga na tango Facebook ko 9000 na monde tant Facebook comme dans 9000 dans la page 9000 pages ba y la soirée Facebook na Champs-Élysées na côté à Tour Eiffel ngana kenda nazala na ya 9000 j'étais parmi ba 9000 on attend fait na 2006 si je ne me trompe pas Facebook dans nazala déjà donc tout bango ba sala bazo imiter ba makambo mais boy bande bo sala bango ba ba teke wera so na komi dans Luanda mais ngana na nzela na publier des images arrivé wera komi qui nous a vitesse information le kabango parce que na tangeli yango à part makambo ya Ista na ba formation bien na tanga na ICA na ebo filmer je suis un caméraman professionnel je suis un monteur professionnel donc bazo ngate neti makambo na sala reza neti na ozo ngono na loyenge héritier yebi alors on va évoluer à détail donc na dossier wana a bengi kutu babeta ko so date muso eza batela il y a le 25 et puis effectivement batela ki biso pe liba le 25 mais je crois ba yo beta ga li solo ya le 23 mais à le 25 ba bombi yango
héritier abi qui a bêté concert le 25 na piscine Alvarade ba bim ba image ezali ezape na Facebook déjà ba batalango dimanche ba Alex Munda yo ba tutu ba publier ba image wana vous comprenez concert avec un barbecue concert ceux qui ont fait les wana ba ngomba oyeba ceux qui payant les concert ba tia ba publier qui déjà na ba installation matérielle tout ça ba Facebook total na ba makambo donc voilà na esprit wana pourquoi lelo héritier avant la télévision alobi ngana oko sawera il a changé langage tant a outil Luanda na aéroport na joka a changé langage abando saneti que il y a un problème na wera santé a un problème na nga yanki na Sankara liboso te za ngate et comme nga parce que ba image ba tagenga na Sankara besoin image na bango mo le kisa biso be ozana image mo te que na ba na bango la page na bango vérifier arrivé à wera ba baganga wera ba on ba che héritier ezali bon chango ndeni ya si je te dis ba professionnel yoza wana ba ebinde ba sala mamango ba ebi mais pour na image héritier nenga lobaki nazana na côté mamanga avant zonga mama mouvement kenga na monter ba image na tie ba image na e na pona ko les campagnes mo de stabilisation non yé bango ba sali oyo tout batune ba osala les rois lions akufi vive les princes oh héritier zana mupepa sika boyate ça fourmi encore tant koina zolo banda kutu na ba conférence fourmi docteur tout wana ba petit naet ba petit nae petit alobama kama fourmi docteur petit kisambo azokisa brigade ba petit nae yo kanisi atala ngote faya banana ko pekisa bango boti ko manquer de respect yé moko na ba interview à sala ya ba poto ba nini tout ça tout ça est-ce que langage nae ezaki bien envers vie et ko changer si makomona makambu tout et percuter na Luanda ndevie aza vie aza na problème na été aza millionnaire bolo ba bien par là héritier ou rançon na bani musique les loté otangelinga ba ve mettre ya labe ba kambu tout ba tourna na zana bango avant yo nazana bango avant yo pour ngana bandi wenge kabwani 97 98 mbalamo wenge maison mère ngana ina idée ya kosala fan club fan club ou ranson ya liboso ba sala collectif c'est moi na masa na nga gelor bulangongo ana Bruxelles masa na biso gode vango ya matete akufi king tequila tuna king tequila qui premier secrétaire so wana na bandi préparatoire na isana 98 to ya kabona boye fonction liboso na zui na maison mais za detete na gérer la zamba wana yekuta rate bato belé tuna bango la zamba wana kota toilette kaizaki wapi to vanda na ba Veliot to vanda na ba Cap Dior to vanda na ba vinanga Bible sur le fuma to lire ba map partout normal biso ku to ya wana maison mais to na loroté nga oncle nga na la wa bokolanga tangisinga banchiki boya paix à son âme toujours masous na ibimbo mon agence ba masa na onolo ba bana ba papi bedi mais ba yula boss ba na Israël ba ima onolo ba pour to la tama maison mère bande ba Veliot ba yebi on to sala réunion na diba moma et pas ba Veliot moto et la zamba wana héritier na yate ba stratégie a sorti intervention rapide kolungwa ndia ikotambula banini ba affiche ma mutu biso na ba king tekela héritier za la raté vous comprenez minga il y a kotikara na robanda voyage avant ndengai wana nga na aussi sanchik mais na ya boulot tant na videntique le roi de la forêt pour ngana côté musuna no iba lar na iba ba futelinga lar na parler na lié mais na yole la minerval pas vie via futelinga vous profession minerval singa ginko imasa na ginko ayebi héritier pa yebi tana no ya na parler wana na de la paix ayebi ba va na patrio va na patrio na mansu to vendre solo lipi normal pour héritier zagi ana comportement wa za na ngolelo te ayebi bi mamna lo ba yebi to yeba ni bien ozomona to ya wana to vendre silia si na melima na kei na zongi ko azoyeba mutu asali négociation ya makambu ya étudiant baki ndo tia couleur makambu betaka étudiant ista ba za vie Chris batunati masa nanga goloa ba mushetumen baebi ngana goloa ndo sa négociation iya ibalaki na relation na DG wana zaki place ayeba ina ba chef de section ngam na sala yango na sala trop mais lelo na oka moyo lo bagino na okosa we ranson Koko sawe ranson pendant qu'il est directement pour makamusu to ya lo bango likoli ko national lo bagango déjà ngana ko sawera wera bani musique lelo wera kutana ba producteur mais asta allusion na ba service ya ba Elliot Mondobe ba vie mususu ba leka mais tant yo ye komi makambo ba guerre ya wenge makambo ne salema te salema lelo par exemple ko zo image ya orchestre mususu bo sala ngo montage ya mabe bo publier bo déstabiliser orchestre wana déstabilisation ya concert ya wera ya makamba lobaki avant bato kobimisa wera mabe et pas bato
ba mona ke wera zo tshela eli baya lingite wana za déstabilisation te que ni JB ni wera ni wana tu baza soute komi wata wana za déstabilisation te biso to se penango ke wera kwea biso to kuba mpiaka ya raté tango bango excuse tango bango ba sala ngo yefo ba yene fo ba no pekisati ya pekisite ngape na fanatique ya allo papa bolongo la te ke ne to sala pa wera wana za na fanatique te naza fan ezana bato baza fanatique ya wera te ayaki ne fanatique ya wera te ayo lukane musala kwa badadi mola ayaki fanatique te aye luka musala akomukumisa le wala foka mone simbite da côté na ye atamboli menga na ya wengi na bandi fanatique na bandi ko la sko na musala na kei donc musala ngoku na luka na sala ngo za plus performant que na sala mabe lokuta po na détruiment ya orchestre nanga et ça la passe de ba finga wera nga et ça nga passe pour beti ya yebi kuté richa yebi tangu bato bazaki ya tangi bagi liboso parce que mon chef ezaki liboso zaki vie Chris ibanga em taki directeur technique nga na ga joindre aime na gérer la zam olo baki wera so na vie na yo aleki yo kumisaka ye na ba vocal tout normal héritier zala sincère devant Nzambe Nzambe yo taki sultan ya ba musulman olo baki jugement et tribunal Nzambe kozala ba zu passeport na yo soki nini yo kotaki visa lendi ngam na osa démarche na bouli ya ba visa na biso na jour boko taki passeport tout ça bana to kota ko fait to kota ba bureau moko pourquoi pas osala ki excuse na frontière na okenga naza na ngana visa te na ko ya lendi te na ko ya jeudi yo mbala moko tie ba lendi po bo sa fontané na parce que vol mususu ezaki te zaka attaque bongo mata vol moko na président parce que ba dadi mola banani tout ba joka ba yaki même vol dans le roi de la forêt yo pesa ki na visa on za même vol dans le roi de la forêt siko na même vol bongo ki na esprit nini au sala ki et c'est esprit il vient nanga to esprit pour yo na concert vendredi biso ki na lundi pour yo na passage à télévision mardi mercredi ba pe amona ki pe yo aleki na chaîne nationale kuna alekaki ezaki bien programmé on comprend o ko ikoze la paix na conseil ya batu na yo bazo so na biso inbox nde mususu tango so na bango bazo banga ngolo bana parce que ba banga mabanga ozomona o ba kosi ba memi na cimetière mbangu yo yebite ke Ranson asala de faveur mombo na vivant ya nani ya Miss Margot après wana de makamba cimetière to kete azui mwana e ba vani ba sololi mais yo ko solona nenya licholi pour bato ba vivant ba mona Ranson mabe est-ce que yo sala ki on espère ba non tribunal tozwa bible to benga basali na Nzambe kabundi wale sa o ya prière pour na genou na yo to benga fait Patrice oyembela kolonzem oyembaki to cha bible yo sauter en haut na télévision ka pa joka na wana che bible ba sali na Nzambe na respect na bino ba croire yo o sauter bible yo za sincère yo lo ba bien wera avant longwa na après longwa yo lo ba bien wera pour ba ke biso ko sa wera yo kutu biso to bon estimo ke biso to ko sa wera to ko sa wera za yuma wera yuma wera atuka iritezo manke allez to sikolo mata o mela mamai mela mamuke mamai aussi ça dossier point oyo après to mela mai to kota dossier mususu pour to ko vanda na ngote pour na kanda mabe non ça se comprend on a lingi o mekempe ko kitamo en tout cas ba fanatique bolanda biso nan bomona ngana température te mais nazo lo ba sérieux poser nazo répondre na l'axe que non le kuta ezaka mitomani le kuta ye y compris sa bande baza le kuta soit bango bazo kosa ya benga le kuta ngana zongseli bango le kuta vous comprenez bango bazo sala bazo finga wera na pembeni mais so ba na TV héritier oloba jamais malamu ya wera na pembeni yo ebi makambo to sa na casino na vi na biso Dieu donné masse prise Dieu donné imam ici ngwenge masse prise azo betane casino na betali solo pour ba tout e bani ki sasa mbimba azo betane casino ndi casino ba tout ba yakati hier héritier sala rato casino interview Dieu donné imam sokuta na tunnel kambo bazo tum yaki na bato belé bazo tumbola via bato via boya bibotika ngai nazo beta bazo lianga mbongo etali ngai papa via siliki e koma eneti basimba na nzoto via na lobby yazo ebisa via na on bino batawera ah bon merci mais héritier songa nazo kosa na ebisio benga apôtre Malombe benga ata basali na Nzambe na yo ya solo benga kabundi olese o prier pour na genou na yo devant na place que no loba makambo na zwa kitisa ngana lobi na ngona internet na ngalo bango pe na antenne ana répétant muko na kozwa émission parce que nazo voyager et muko na kozwa émission ya bona joka na lobani makambo no banga ngote parce que j'ai des preuves o bokotia na télévision acha bible a sauté que ngana tonga wera te na finga wera pembente héritier parle mal de wera na lo bango te pona inisa yo yo pesinga suku kanda pona lo ba yo bimisinga lukuta ba bato na bimiso suku lukuta no flatterie na yo ya télévision eza o solo alibanda te oyebi makambo yo solo na bato na ba capture de crâne na yo solo na bato na ba WhatsApp na bo normal
ceux qui ont démenti au sauté Bible au sauté Bible oui en tout cas yanki nazab malokuta de là je vais publier tout ba conversation nae ba note vocale nae ndenge alobaka et puis ba note nazo bango te na je mets ça mampata ma pasteur aye biango famille mobimba ya mampata ba aye biango ah bon oui les frères de Oranson ba aye biango ba petit ya ba persi tumba ba chiba so ba tutu ba aye biango to ba yango kutu avant longo orchestre nazo informer yo mais le kola plan na yo longo orchestre ezali nango déjà to ebaki to lingaki teke biso za na tor ke Richard Zolongwa biso to longo lié to tikaki yo o sala chemin na one ezalaki mais avant longwa oyebi masolo solo kana ba masana yo so bovandi pona wera tango longo oyebi masolo zo continue ko sola pona komba wera comme ça botala nana za lokuta na autorisation et pas na bango tout le monde na famille les rois de la forêt dans la famille Mampata baza trop déçu na comportement héritier bandi marate ke héritier oyo avant la nanda kuna bango alia ba bokola akenda marqué bango ba banzamba vina été alobaka mabe na bango et pas bato ezongaka nous avons de capture d'écran tous en a ba note vocale nako bimisa na ebité na WhatsApp nanga nako bimisa ata capture d'écran moko batinelenga yaka makamba Luanda ndenge ba lobi ke atindi bango base de l'hôtel Karabiska Wira Rolala. Hervé Katangala, tout le monde a héritier Royal Lobby mercredi na Boutou, na 2h du matin, à un hôtel Epic Sana. C'est le roi de la Fala là. Oui, Ngasiko n'avait Chik Bazola, n'avait Grevi, na Katajip, avait Grevi, tout est président Bimaki. Président Bimaki, Babetaki tourna, vient absolument Ricardo, prêtre Peka Amboka. Tu vas te la bango. Tout le monde a Hervé Baïna 2 voitures à Kiti à Koti à Vande. Barsala. Na Kiti Kout na Kanda, na Bivé Grevi, Pecho na Obetaye. Oza provocation habité ko sala monte Hervé amonanga boy ta ba moninga bo ba démarrer ba voiture akimi ba ke kozwa hôtel o ba yako benga na bango ne comme na ngudu nini Atlantique soki Picasso soki eza peut-être à 100 mètres na hôtel awera mais juste à côté oui si autant ba ye kozwa réservation ezalaki te neto kiti na voiture na ba vie grevi to kozwa renseignement eza nini ote ba ngia ko sala réservation na kombo ya bondongo héritier oh mes frères, nous avons nzambe likolo. Bango balobi, nalandi sou dadi mo labi lokola héritier lobagi yo yanki lobagi héritier obeta na Luanda te, papa na wala muka. Papa na émission nanga. Papa nanga wala muka te pourquoi? Ba atanga bien, yaza licencié. Atanga mamna koma, na koma kiango na publier vidéo te na koma. Na obi la seule star qui a été annoncée à Luanda c'était Oranson au service secret et à sécurité la police normale. Soki artiste msousa comme Luanda lelo Papa Nanga à la Mouka. Parce que je savais héritier n'avait pas de visa. Héritier, il n'avait pas pris l'avion. Ok, donc vous avez par rapport à arriver le lundi. Par rapport à lundi. Batanga ezali stemai. Page nanga ezali kene na suka to chango botango ezalaki. Mais ne sachant pas que ezalaki bongo na précipitation il y a le kuta parce que bozolo mama le kuta. Boyero le bao papa na ya la Mouka na banu. Oui, père son âme mon père. Azouva na lita na pas azali à la Mouka jamais. Ozala peut-être heureux. Moi na aussi la Oranson Moussala. Il y a bien. En tout cas, pour nous clôturer le dossier, je te jure, héritier au Bibenga Lokuta, oui, Nandimi Lokuta Nanga, selon yo. Mais selon Moussa Nasalaka, et fanatique à maison mère, na yo mourebi ke na Lokuta te. Nga ya ozo qualifié de Lokuta, na makamu ya montage, faux montage. Lelo na émission à Frank Stemai, ba fanatique à Luanda, ba sepela kite, nenge yo, olubagi pa joka, nanga ki pe na kena direction et à production na senga droit de réponse, ba ebi ke joka o ya manangate. Ba ebi ba wi ke joka o ya mangate pona muta maison mère, ba tali émission na babi na kolekate mais so nanga leka joka permettre à naître na yena ba image ba fanatique ba tikena po ngana na droit au chango soute na tchaki yango parce que oya liboso de tchaki yango parce que yo bosaki neti bo dendike biso ici mbate tongo sa ampiaka mais to lakisi que confusion eza pa na yo ezaki pa na bisote tcha bible na mission na bino ya joka sauter yango benga basali na nzambe ke yanki mamba lo bananga akosi na oyelo ba preuve ya ba capture de crâne na yo ba note vocale no so la na ba systématique na yo na ba massa na yo héritier succès et les carons tout est à conseil non pesa nga ya na o lobi be qualifier de lukuta na lelima na miso obi combien na sacrifier na vie artistique na à part Oranson obi première chanson na yo première pour le baginga lukuta na yebi le de lukuta mutayibi musalate première chanson na confession intime na temps présent na o rappeler yo ba bon souvenir aux anango a bon souvenir na obetaka ba souvenir mi balé à aux anango par rapport nanga mais yanga na nango epele pona ye la considération on a pas héritier à Kabelanga Ketchité et la maté beaucoup plus
na souvenir à malamu parmi les musiciens baleka na maison mère héritier a une considération makasi wana nazanango tina kokufa a une considération mais na moni considération ne longwe pour qualifier nga de lukuta de ezali mais longwa nga na confession intime tonto lama témoin masananga viro jani témoin na kataka a uti basali programmation nzembo na aye chato v okoyoka potongo couler ba plateau banda ba care et pas évidence tu vas na carré à la main tient yo kingabe texte en tout cas impeccable 565 mais eyembele oyembia ngone ti ngo bando emangona ba parce que après à laquelle les nzembo liboso ya ngo wana nzembo liboso à laquelle ba emaka nzembo ya vie na biso elot na fere ngabi umunaki oyembaki na fere lelo yo e comme nyongo octave wana les octaves ba ténoriste yo za ténoriste c'est la première voix et tu na chanteur mais je suis chanteur mais na bi musique pendant bi musique na bi pena musique pour so tuni ba papi capable ba masana na betandul na orchestre style yo na ba nouvelle ba petit frère nanga mta na ngoli lo chic tension ezali na ba nouvelle et beta pe lever les rideaux tant que na ba ba e bien ba ngotu ba e bien on va héritier ba e bien mais s'il te plaît soki owe manzembo na première voix sozo na première voix osara très mélancolique Batou, Ayokamawa, ça fait comme tu forçais. Je préfère encore TV normal. Ayo qui conseille na vero jani témoin na contribuer na nzembo na yango monaka aboira nga sana sengaye. Sana sengaye puis aboira nga na ba place où na eza remarquable pour ayebi ba conseil ba mamunga na no pesaye. Mais na kamo lelo tout normal. Deuxième considération, deuxième apport na nga pa na vie artistique na e. Tokei et Lubumbashi. Tokei Obeta. Na kermesse moya chetemba café au matika na kini Yves Matondo ya Diego Music papa na ingénieur de son à Paris Jean-Marc de la Vallée a senga biso ba kitsa note parce que za likolo makasi na ba concert esa ba nokokango café au mabi président nokokananga effectivement café au makokango to komi kuna ba sengi to beta nzembo wana to kendaki na nouveau musicien na biso Matadia bandi café au mata akatani ubika matériel was pas faire akatani tada meki esimbite miela meki esimbite public ba no réclamer héritier do héritier ça les locaux na senti que ba ténoriste ba kokité bon oye na dinda na table ya console nazo mixer na masananga pada ya chetemba et ingénieur ya chetemba yembi Frank Stemai na kita nazo pince coupante na kita na sa podium na talika singa o ememi courant na ba instrument pouf na kati phase musique e katane enta mine des opéras na stade courant ezali mais musique e katane ba ingénieur modèle na modèle ba ya ba luka place courant e katani groupe ezopela mine des opéras mais instrument kati ba pour katana mutu ba tester boué mais o akoureza na mata podium na benga prise pembeni na prise aux équipes nationales, to bien en équipe nationale à musique. Donc au cours reverser ba pion na onyo sauter. Comprendre? Au ça la sentiment fanatique. Quand fanatique on a okende ba mission ra otonga. Mais ba tongi do dernier zabo ba tongi de a 3. Au monte café mu to tigié. Abi mukusa ngoza binga bi atikalaki. Abi mama na ngai to sa seconde ngabi na sauver héritier. Prise au gros sacrifier ba tout sauver héritiers anciens, au gros sacrifier té et bi mama be. Comprendre aza pion na yo chanteur na biso te sinoté ça li bien na ça se connaît na biso va calmer ngana ozongisa courant na ozongisa courant changer nzembo imposer fanatique na sauver des justesses en tant que mutamaele mais yé tant aussi si concert toge na yo beta na ye na yo sa ingénieur bozongisa bazongisa courant to connaît concert to kota na biso zong hotel ngabi ba ténoriste bolimisa et a sentiment mais na sauver héritier bien. Troisième, on a fait freiner c'est ba clip ya ingeta pour na clip héritier moko wasala masananga kanté bon pour ngam na pesa et réalisateur ango a filmer ango bien o asana Lamborghini wa et puis ngana meillon na Paris na que ça si ça montage na Ams Trésor au mona image jouer à jouer na gare centrale tina palais et tout normal na frena qui passe zoaki retard so te ba clip bima kala te vie s'il te plaît c'est là ka wana ebima bimisa on ka tout moko ebima muso etikala te aibinde na se sacrifier na clip ya nzembo ya Colonel Tshisekedi aibi ba Sylvain BH ba aibi donc azaki mutu mo no considérer nga
mais allo balanga na lokuta médecin ta maître Moussa na en doute ba image ça par rapport à ba image na yo est vrai mais yo bige pourquoi toujours ko sa wera pour makamwa etali wera te etali ba fanatique nde ba la batini na ko sa wera nini toujours atangi bato belé wana tout normal ngata na ye na qui directeur technique papa sont échangés ba image ba clip je crois les lots critiques ils ala raté au contraire wera son na monité banda bato wana balongwa akei star mwa bimi na Congo a mbala moko aleki wera na succès a beti bisika wera beta sala do cartonné normal 5e génération to monika fali mututu amonike fali amati mais fali a lobité que aleki jibeto aleki wera to aleki kofi non comprendre vous comprendre wera beta ba Bercy ba pas de sponsor banisco na ndenge au comparer to yana ba CV to yana ba book presse vous comprendre c'est ça au contraire ngana zuwera bango nazaki administrateur te naki gérant babeti des Zénith babeti Palais Sport babeti Bercy ngapeta ngana ye to beti Zénith en 2008 to beti Zénith en 2010 to beti Stade de France to ke ba Canada ba tourner belé to beti ba kisangani partout na mon namte na Facebook fanatique à lobby a de to ça musano bien mabe au contraire nazaka aimé na batou héritier talaba ba vidéo tiaka posta ba émission salara to ba émission ezu aura to audimat ezu ba to ba linyango ezaka par rapport à YouTube ba j'aime na ba commentaire tala ba émission na salara émission na sali par na auto ça na yo otala ba j'aime kozala na auto lingata peut-être na lobby bona la musi bango ba ko yebisa ba tomba fina côté ya ko emete ba ko na to mamone tamula je crois on a ça na gloire langi je crois moni niveau ba j'aime ba sepel na vérité hôtel ba commentaire ndengezale mais naaki lelo Franck c'est maïboli msanga naaki juste pour na répondre héritier par rapport à lokuta nanga oya kalfinga pour bapimilinga droit de réponse l'antenne A nazo na continuer na osinga kutu orchestre bazwela ngai kaka droit de réponse attend calé na kusala ka droit de réponse mais na sali on na spirituel na invoquer le roi de la forêt et wana na bendi na spirituel le roi de la forêt ba eke de lion koti na face na no na réseau beta na na mutali boso na fixa na joka na biye mutu azo manipuler azo kosa nani akosa héritier pour akosape abanda pe krabo Salvatore de la pa ba guerre tout abunda na ba artiste ba raconter wera ba gagner aka kombo belé apesa les magma zo ben héritier le bengango sotie cassette na biso ya inter les sont là les mag na inter wera ezibé abanda o benga les magma wana zibé na wera les magma est-ce que le temps peut s'arrêter ye joka apesa ngo héritier et banda na héritier zongsa cassette total po yo zaki na hôtel na événement 3 jours otala au moment que banda ba comme utazo benga oyo wana ba ni banda on a podium wana na fixa et regard boua ba tout bazo obike na bisika redo tobima to zela bango ba solep sur to kota to sangana te peut-être bango ba mona kike na ye oluka bango na ye oluka so ni bandela bango tout ça mo ba téléphone ba téléphone ba to anokanga ba photo ba ko filmer na bisi bango kutu bo filmer bo tia na Facebook pour na bino ba makasi ya lobeso pe ba kanga ya lobeso na joka ba publier lobeso ko bina pana ba oui parce que déjà bin lobeso sans parler mais ceux qui qu'on a proposé parler c'est que batu oyo na ye pana bango ngana leki ba on impact na vandi siko na koti eke de lion na otala mutu liboso ba no ya pesa mbote baf ya jo ya telemi devant ngana fixer ka regard aleki mais mutu na respectera trop na pesa ke mbote parce que aza instruit Sylvain BH manager na ye a pesinga a détenu ni bien nga bisava to petit nanga dodi pour dodi chungu wa garde na petit nanga pe aye tout na lisobo tout na ye adete na monika photo ke bandundu tous les la père tous les la père na esprit na lo bango ba moni échec to ke bandundu do bazong la rave na bango le roi de la forêt ya moni peut-être héritier na retour a changer langage ozomonanga talika dodi nga be dodi tika ba ventiro sala ba silicite seki na biso na dodi ba kei Hervé Katangala tunaye akutanga na restaurant na redo botolia aya meo apesi redo mota apesanga adete bonjour nabi ko pesanga mbote na dabi so na besoin mbote na ko ba ke belé na nga démarrer mba mona ce monde ko héritier mais na beti kara na tiki to bimi na biso to kei est ba OK ba ye wana ba sali réunion yokanga bien ba sali réunion héritier ebisi bango abi
tu faut ça la neni faut tozwaka ngafuna beta kana Atlantique wana foka na beta na Atlantique wana bolimbisa na lona obeta oya suka na osala so émission musute bolimbisa nga nani Atlantique wango basala ndeni lui même que avant ça on a lo bango e wuti na staff na yo e wuti te côté mususu batu na onde balobi na biso na Luanda mais bino sko comme ça biso maramo mingi hérité ezo bi marana minoro na bino ça qui étonne les gens aussi ADT ça nous étonne pas nous ezo étonné bisoté et étonné yende à ça examen de conscience avec banana ezo vivre na bango baba fanatique na été pourquoi bazo bete la biso par exemple na kiazo lo ba mabe bazo bete on a sens te ke ba te ka secret na e kiazo solo la mabe ah ngafuna sala par tous les moyens funa déranger Vincent funa beneta 1% fanatique on a kabula fanatique à maison mère wana héritier batu baluka au kabula fanatique à maison mère ba succès si la bango oyebi bien yo za témoin vivant ya batu tout baleka baluka guerre na wera oyebi sort ya vinanga que je sali Marie-Paul fanatique moko na Atlantique alobi Marie-Paul a beta libaku sans libanga BCBG na ba guerre tozana ngolo to a famille adversaire de taille Ranson eza président ngaji Bempiana oyebi ba Kofi Olomide quoi d'accord ama oyebi ba tout baluka guerre na wera ba koka ngote yoza kisiriki makasi eza kisite wera état d'esprit na expliquer lelo yeba ngo lelo ngia mamakanda Ranson c'est un chef il y a tribu mongo bato sangana kaza muto asangisa bato wana na village na biso nde makambo ezalaka Ranson et Bempiana eza ki guerre de pouvoir. Il y a une guerre d'esprit. Ba tribu, ba peuple, ba zoela, mutu na bango mo famata. Bata koto ba biba na mbongo. Bata koto ba to ba pauvre. Ba pauvre ba matisi mutu mbongo. Batu ba kufa, batu ba mabale kufa, batu misale kufa pona uwera o wana. Ils ont état d'esprit. Ils ont âme. Donc mutu to ko luka uwera akita de son vivant nana kufite. Yumo aussi bi professeur na yo. Eza ki bonzambe, ne ba lo ba kinzambe. Eko sabino te banganga ba ko sate. Polisola de bag nan to betite. Oh, boyo ebite ke kitsa sola na batuna kana de bag. A bag normal ya fier. Yemo wa yebi yemu ta koyeba ana bag. Na kobim na Luanda na kobim sa deuxième bag. De puissance so ki force to ebite. Mais de bag ngo so ki muta pesa ki yo so ki za yo mo ya fier, oyebi résultat de bag na yo. Masolo na obete la yo kara batuna ye. Alors, hérité comme élément européen à craindre ou quoi de taquin pour ta wenge musique à maison. Jibem piana Kofi Olomide batutu va craindre te parce que dadi mo la loba ki nazolo bana bango. Pour mon abilo boyo lo bana télévision bozo boma carré héritier pour rien. Héritier a besoin ma mbona no sauter. Héritier a besoin ya kozala bien na wera, kozala bien na biso ba oyo tout normal. Ça lui coûte et ça lui coûtera rien. Écoutez le remonter. Pour la bien na wera. Écoutez le roter. Ezatene ba ba ko sa ke mon pepa sika ni jibe autant que esprit na bango ni jibe ni wera. Donc il y a déjà les qui wera d'après l'esprit na ba chela mais il y a moi azongi na on a les qui façon cela veut dire ba ko sa ki déjà ce kozongi na raison pour dire que non dadi mo la lobby na wenge wana tout mutano sala ngo héritier na lela tango ba ibe batabo tali dadi mo la na tali na lela héritier ba no sa tout mais so ba tuni héritier mo ba no sala bo héritier boya na wanga na do wera no sa de l'autre pour héritier wera mta façonner bango tala ko manquer wera na ba respect wana do wera ibi nous le ce ko bande héritier longwe bande héritier longwe so tali pe na ingeta ana denzembo mais ana ba vocal trotté on comprend to beti événement 2015 to beti ba concert ba wapi azate bo wapi kibo ko sala wana dadi mola ozaki travailler na wenge musique à maison mais ba yeba kiyo nanga o ba continuer banga pona we ranson na même patron ozo sala le héritier lobby mamsupe ozana bientôt ko luka musala côté mususu yo za différent na biso on appelle différent héritier maison mezanda kuna e place uta nga eza a maison mère yo za ki uta ki na manda chante oyo kota pa na biso oyo kolela po mutaya na o king tekila mutaya na king tekila frère nanga a présentant nga na zamba alobi nanga na Kikongo mbuta s'il vous plaît ben tout la maboko to tchao pe maboko yebi marge na direction ozaki accrédité peut-être ba na problème na chef na on o lobaka wana mais en tout cas dadi s'il te plaît tu es mon frère na peut un conseil ngana fingi héritier te a na ba interview na ngana tika jamais au fingi héritier na problème na été on est des frères je le répète mais yo yebake yo bando bimisa makam oyo qualifié bato biso pe to bano bimisa makam oyo yo
au qualifiera wera au finga wera na pemeni au tonga raye na ba WhatsApp na ba massa bisika yo vandaka so vandi parce que yo na complexe ya supériorité na ba massa na yo mutakolo bono likambo te poto binde o vivre na bat na yo continue ngo kotonga wera e ba na eto ayo ka na nyonso na beta kara po alinga autre ba mampata ba yo ka nyonso mais ba beta kara po balinga yo mais na mutema et ça la rabiso passe yote héritier yote naza nango je te jure c'est la tombe de mon père na lubisu so akola mukaraté parce que na lobaka vérité nzambe akabundi walesa nzambe a fait Patrice à tribunal nzambe ya prophète Malombe nzambe ya basali na nzambe nyonso na ojike na komona bango vie nanga na tiango angebe basoma na oloba na yo eza contre yaka na bango na télévision oloba ngana ko ya ko sengata ya Patrice akolinga ma polémique te na ko lukata pasteur moko boye ye tondi mangana to vandi boye makambo yo lobaka boye eza lokuta to cha bible zo sauter ko sala on sauter we ravi wa sala yo ko sala sauter le banda ko changer langage oloba parce que bimisa biso to ko sa wera ka tiaka yo bakal na façon zo lobela ngona mais so za pona musala ngana ko sa wera te oyibi bien je suis parmi toi qui n'a pas véritablement parmi bateau bazoa ta audace au côté na chambre au moins peut me considérer en lali au moins m'en souper me considérer to sokola au moins peut me considérer 100 000 euros wana abiso na tiki 100 000 euros me considérer bossa na 100 euros ta 500 euros na poche OK na on lavage na poto yo bimisi me considérer bossa na gimbon oyebi confiance wana donc le côté za la raté ba petit awera ba persi ba chiba ba tutu ba mérite longa to vivra autour awera webi ke to vivra na na lokuta te azayanke maestro na esprit webi wera le roi de la forêt héritier robo santé donc pour na clôturer dossier wana oui nous sur dernière parole voilà. Déjà tout permission mo kile tempé ou me kota là parce que ba téléphone les sonné kuna ba mbele a été très mobile et ça a biso bien question pour nous dire aussi aux gens si vous qui nous suivez à travers le monde à des temps qui pouvaient venir éclaircir bien sûr l'affaire. Ça n'a rien de il y a rien de polémique en fait, mais tu ko pesa mo éclairage parce que marambo yo musique lelo il faut ezala polémique mo loyal ndenge na lobara yango pour musique utikela kozala école te professeur a tellement tant que ça ba élève et kozala pe église te pasteur moi tellement za théâtre donc eza musique il faut que nous ndengona merci beaucoup à Didier Pomba Josué mon boss pour la confiance. Merci également à celui qu'on appelle bien sûr Junior Bookson Bukasa Ampero. Merci à notre bébé Joyce Dipumba, pourquoi pas Gauthier Mascotte. Hein, Gauthier Mascotte, c'est mon vieux, merci beaucoup les boss. Il y a Maison Lennox à Londres. Merci également à Keno Mukena, les garçons Intindikiti. Merci à Prince Tumbonio. Merci également à celui qu'on appelle Prince Tumbonio, à Caroline. Prince Tumbonio Yebi. Merci également à bien sûr Chico Kava, na Saint-Etienne, et Keno Mukena, les garçons Intindikiti. Merci à Sam Lumonji. Fabrigas na okli banga Keno Mukena et Sam Lumonji bosisi générique. En tout cas qui toko trop Fabrigas Solib no kitoko merci à Noël Okito Black Dedon mon pote de tous les temps de tous les jours l'homme à X5 na ba ma solo belé beleza roya avec beaucoup de plaisir. Merci à FBS Salon Francis bientôt à Kinshasa. Dadi Katalai merci également celui qu'on appelle Patrick Bompongo. Merci également mon vieux Djongonda Imen la terre avantageuse. Karine Ambroisi merci beaucoup, je n'oublie jamais la femme selon le cœur de l'Éternel. Iguette KCC, Yoyebi, on est ensemble. Merci également à Didier Chombo, Petit Josi, les passes à Bambongo, je n'oublie jamais. Et puis Dems Vidéo, Junior Bonsangé, mon pote. Notre Australie, mes condoléances, ton père, papa Kolotou. Merci beaucoup à toi. Merci également à Oyana Makindu, Motema Nayo, donc ton nom entre la famille Bonsangé. Merci à maman Fina Manda. Qu'on a les États-Unis et puis Amédée Mackenzie, Yoyebi, on est ensemble. Fiston Bowell, papa New Look. On n'oublie jamais Fiston Bowell, Tertio Mukumi, Alain Dinamo, et Bandeko, tout Batal Rabiso, Mikilampoto, à travers le monde. Bozor Rabiso avec beaucoup de plaisir. Merci. Donc nous sommes avec ADT, mais vraiment, Boyo Kibinomoko, ADT très long et très large par rapport à dossier Oyo. Je crois que c'est ici qu'on va boucler. Parce que maman, on le bédon sauté. Le roi de la forêt a vraiment travaillé malingi parce que pour hériter ça mais sinon tu seras le roi de la forêt dans le studio mais prochainement na dossier il y a album le roi parce que aza obligé à pour musala oyo sans peu bango biso musala musala obienté mais na mutema malama za na yamba biso pour que tout ça la moi 15 minutes 20 minutes pour na bido bandeko bolingi peut voir tout le
le roi de la forêt et les ganakati émission à des temps qui me vraiment trop chité na biso bande balandi yo de long et à large vraiment aux acquis clair c'est vrai moi tension avec les colos mais on a gagné au paiement moukier esprit kita pour que toi mec un peu que ça là on s'adresse pas à fanatique avec musique à maison mère bas à travers le monde bas na confusion de mitou na bango par rapport à dossier oyo émission balingara minga France c'était na Congo France très suivi à Wande bas je éclaircissement nyonso na tikilo vraiment par les sous le maloba aux attendre yo ya oui ça biso o nyonso itikali na koloba et puis ba salutation ça biso bien ngai izara conclusion mais avant de conclure babilo on a prometté ki batu il faut izala ta mois d je crois au moni à Facebook je crois au film qui moi oui il y a Facebook hein oui ezali parce que yo quand notre vocal le temps où il y a longwe asali réunion na poto azo ya longwe akini dans côté lettre d'émission on a biso to yebi tout le monde aura déjà ba message na WhatsApp conversation na WhatsApp na David Monso et ba solaka oui amuta ko sabino te oui ba ina ima mangoto comprendre donc lettre d'émission là qui nous surprise pour na binote biso daki surprise te to yeba ki mamune Richard Olongwa un jour mais jour en haut quand on a période de par nini ezalaki raison ezalaki nini ezalaki excusez-moi pardon na pause voilà donc raison bimilaka ba prometa ki album voilà c'est un peu ça nanga zonga parler kamango otolo ba pona sa conclusion tanga longwe aye atiki lettre d'émission na poto bato ayebaki déjà mais couper sa lettre d'émission avant concert. Oui. Avant concert à 3 jours. Avant concert à 3 jours. En tout cas, et ça là qui est bien préparé. Merci de passer un message à Souka fanatique. En tout cas, Bolim Sasuki, la parole Toloba qui a choquante et tout normal. Les agrès droit de réponse par rapport à l'accusation, la fausse accusation, à la personne yanga ou en son engagité pour changer le langage. Comment qu'on parle ma fouta, kaza mutumalam. Mais na pemeni batonga gaé na PC exercice ya Bible na basali na Nzambe ndé wana to yaro bimisa ba note vocale o ya yimu héritier personnel ninga finga ka ninga tonga ka ninga loba mabe avant azana na mouvement na ninga lungwe mais o ranso na yo kanyo sa azana au courant de tout mais a melangenge ba vandaka metanga yo kende et moi ça passe devant ndaka en tout cas héritier vanna we raebi ba guerre o ramena na batu na compétition ma mutu batende bazo ba kokango tayebi ezaki nda wanganga te ba memaye to place moboy ayebi zaika prière mais peut-être place au komi ayo pe moko batu ba kokosa na ba conseil salabo influence ya des bagues kosate je crois que c'est la musique peut exister na bato ba croire kanango yo ebiti banganga bazali batu basambela pe bazali mais ayebi na mouvement oyo maison mère tie banda e mata to sacrifier mututé to boma mututé to pesa ka ba sacrifice pas nzambe mais place akei alanda lokolo ya weranson so ba ndiko kosa po to no ka trop ka ba tunaye to ba kobimisa deuxième bague na Luanda je crois sokeza ya solo to za lokuté za rimer kozongela na mutu ngo ya bague mais na oki partition moko ya nzembo eza na ingeta ya petit na biso nani arc limudinda si mana yo na komi milelo kanga moibi ezimi ngai nazokoka te ya kosovenga yangyama ezali yana nzembo ya bato ya vie na biso pito lukaya bo ba parole comme ba commerçant ayaka tekeli arkeli aketekela pe vie peut-être vie azoki tango yoka inge moni ya tindi so peut-être na limite que vie yoka ingeta moni surtout na ke le roi de la forêt yoka ingeta opposer la question mais nga adete na yoki à travers cette émission peut-être vie a aussi l'attention qui a son à Lukape atinda ata tuturoba ata nani vina biso nani Boubou Yondela na Paris pas de musique Sandra Kazadi mutu nanga ki je sali Sandra Kazadi mbote on a Paris on a sommé la beveta flashing eta otindela enenge batinda ki on sert a otikela le roi de la forêt na yoki yango na PCPV raponga bi ate via travailler bien na yoki na morceau mo ya ingeta ya texte rythme et mélodie texte on est coucanisé la faute à vite la faute à nzembo mutakomangi nzembo ngo ya biso eza fait mutauto kufa pauvre ah d'accord nani leader peut-être à travailler na koto ya kepe akiteke la vie ya bien et puis petit na biso mo animateur azana biso mutu wa mbuji liboka yani le mois travail international everybody come to sing elingama kaman
hello Ngama, hello héritier, hello Kaman. Na occupé na kati ezali. La 13e apôtre. Voilà, 13e apôtre ezali. Voilà. Donc peut-être la erreur artistique au tous aranango, vieux mundo tindaka CD, après sa message na respect, ngo linet, batu ba Rolanda, basanda kazadi batu la oui sa vie, CD komaki, massa na e, petit na e. Mais moi plagiat za na kati. Était plagiaté, non bien on plagiaté. Moi plagiat. Sur plagiat, na mo critiquer album à vie. Via beti album na bien, na on a ba TV5 ma mutu normal. Selfie et quotité tout bazoka on est tout payé kata fumba ti kata fumba peso po ezo betana kata fumba clair donc prochainement on t'a rappelé à tirer attention tango on t'a la moninga plat yo peta boyo zo ratampe yo kapena je vois que peut-être aux qui temps yo kapé flashing etate et retard exaté le quoi yo t'a la biso ngape en tant que directeur technique na ko singa pe parce que qui autographe likolo na oui ça peut président ça la peut tout tinda oyoka oyoka pe ingeta pour bakata fumba pe na kati oyoka erreur wana ya parolier peut na biso akina mabele a tekela biso une année déjà a esu opesa yo en tant que grand prêtre yo ce qu'on m'a banzemba bien so tira attention à flèche ingeta peut-être erreur wana ya teme les albums mongo très bien je crois massa wana a satisfait na réponse à tindagi pied na répondre comment bien et à se rappeler comment très bien nana on a car nana ngo na l'action so pe olingi tokena caméra au filmer mon on a beta na yo ngo tous les jours parce que biso peut dans studio nakanga ba accompagnateur ba parolier ozo na parole ko pesa artiste to bona boy par exemple e ko kanate mbote na prince Tumbonio ya Caroline pesa mbote masananga wana masananga prince Tumbonio na pesa Freddy Matete na pesa Emerson Angol Gino Kabesa Papi Kapai Kems Dikima papa na Kemla na bosanité côté suisse Popis Nsungu Meje Amour ya Joe Meke pesa mbote na pesa batutu na bosani staff to maison mère unité d'élite bolela gibi ADT total émission de lelo lobate na lobby boya nous calme nous on sait parler d'accord on a le langage ya kolobana batu facilement ba comprendre et ça na ngoma agité donc na fini mudute na tongi mudute continue toujours à militer pour le roi de la forêt vous ne serez jamais déçu Makinois Sylvain Kinois Christian Kinois batutu ba Robingele ba Gizi Mwanga ba prince de la ville Gimalela ba vaquer de vaquer ba Blaise Kimpioka na pesi bino mbote ba Juju Mwanga na pesi bino ba Landry Bilombi na bosanité mutu na ngai Junior Checkfou na bosanité parfait zola na pesi ba tonto lama ba tout na pesi no mbote donc émission Soukawana tozari moulai pe tozeta Zari moulai c'est question de éclaircir merci d'être pas disponibilité à temps ngape na merci yo parce que au sala église au milieu du village interviewé Dadimola, interviewé Boye, Oye, Panabiso, aux Zud, Sankara, Boye, éclaircissement et Zozala. La team Ouata, Eza, Bakokawera. Eza, Yanti, Bakokawera. C'est héritier à mon exactement. Entourage, hein? Nebiso Toko Sarawera. Entourage, Ope Bozoko, c'est héritier, Bondi NRR. Bon, mais quand on a changer de communication artiste. Biso, on a besoin, héritier dans sa album, Moana. Tant que bima bato ba oui a qui bien formé comprendre pour hier le bagango a démontré batou musique oyo apprendre na maison maintenant on peut apprendre côté mususu merci beaucoup c'est ça où bato bana ont besoin bato bana besoin il y a échange il y a la parole autour salate c'est plus culturel les autres t'as puis faute il y a communication moi ben non signé merci beaucoup Nasuki wana merci à l'été je dis bonjour bonjour comme bonsoir na bato ba Rolanda biso na reta et tout et puis na batu tout ba fanatique à BCBG quartier latin maison mère tout ça nous muna mutakanga kwena ya yebi bato bana pe bozo sika bo respecter bato bo bana lo ba monte ke bo leki bato baza po bazananu doit silate si obi dit le vina biso jado bombenga na bandala indi na fikisi donc te beta ma tour on a la musique kala merci beaucoup d'été pour la disponibilité temps bon excusez biso tout est mon biso d'été on était vraiment long. Mais c'est question de vous servir, mesdames et messieurs, c'est tout à fait normal. Vous avez temps à ADT, nous avons invité. Nous avons invité temps à s'exprimer parce que Moussa, ils ont la rappelé. Ça allait bien. Merci Nabilotou, merci à DJ Dipumba Josué, Papa Nadjo et Dipumba mon boss. Merci au manager Buxone Bukassa, merci à tout le monde. Merci en tout cas à vous qui nous suivez à travers le monde. Moi, je vous retrouve très prochainement, mesdames et messieurs. D'ici là, portez-vous bien car chaque jour est une vie. Au revoir.
Congo France. Biso na bango, bango na biso, biso na bango. Ekara molai. Congo.com, site ya Congo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Congo France.